de papier, Elengi à Congo, Glody Asika, la mignonne, hey, la mignonne, et Tracy Belenga Pro. Mazolela, Tracy Belenga, Mazolela, Tracy Belenga Pro. Voilà, merci beaucoup et bienvenue à vous tous ceux qui nous suivez de partout sur le www.elengiacongo, votre meilleur site. Merci beaucoup pour la confiance que vous nous accordez tout le temps. Merci beaucoup et bonne année la bande de tout vos le monde entier et ça a bouger parce que Elengiacongo est quand même solo partout. Voilà pour aujourd'hui, la mignonne de la presse, Glody Diasuka, reçoit encore pour vous Mama Tina en 2017 pour Bana au Pena, donc Elengiacongo ba moto donc Mama Tina, je suis avec elle, dans le plateau. Je vous signale déjà que je ne suis pas seule. Je suis accompagnée avec ma consoeur Mireille Lopema. Bonjour. Bonjour, la mignonne. Merci. Tu vas bien? Merci. Ozongenga. Voilà. Internet, nous sommes sûr que nous avons déjà parce que si vous avez Mama Tina, vous avez dit, nous se retrouver avec Mama Tina. Nous avons gardé. Tananga posa na améliorer bato pe bazaka déjà na makambu ya crème miracle baza belé bozolanda biso. Voilà. Mama Tina, bonjour. Bonjour Maman Glody, bonne année na yo, bonne année na Maman Mireille et bonne année à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur le site Elengiacongo. Voilà, Mama Tina, ba préoccupation ça qui tellement belé 2016 auto le qui si on a mbutu mboke tumisa biso boy mais ba 2017 o mutu na pour ça soin ya nzoto na soin ya loposo na ye. Lelo vraiment to lobela to beta pena c'était par rapport à ma soin de visage. Biloba lobe comme mingi, bon te Mama Mireille. Certainement, Glody Diasuka, 2016 et Silaki, tout ça qui kitoko. 2017, Peto Bandi, photo Banango kitoko. Oui, surtout biso basi. Vraiment, ça ne nous concerne pas seulement nous les femmes. Oui, les papas. Nalo baba Glody, au moins maman, à cause de fond de terre, camouflage à bombi, mais na ba papa. Quand ba coucher comme 5-4. Papa au bomba. Voilà. Papa au bomba ndenge yango maman Tina loko azawana ndenga yebi karandinga solo la na ba yaye. Donc na lo ba yaye parce que ils a facilité mutu moko boye made in Congo. Moi na Congo pena asala lisolo na yemo pe kanga masolo. Consommons congolais. Wana topeska coup de chapeau donc on a Germain Kambinga le ministre ndenga ezalaka na 2016 mais 2017 ngoyo tozo banda lisusu avec succès. Mama Tina makambo loposo beta non c'était quoi pour bande kona yo o balingaka yo ba consomaka yo tango beta c'était le biso pour fongoli biso mambo etali soin de visage na kozonga pene Mama Glody tango lobi na 2016 tozaki na mutu pende zalaki ya pele mikolo tokanga maki na ndako mais na sekaka mingi tango tokanga mi na ndako soki nazwi appel mususu moto olie akima mboka ya bien te akotuna ngai Mama Tina na komatata na moto na koma po mafuta esilinga ngabi mama na vi na yo na mafuta te mafuta ninge salanga na ninge kozanga te wana tuni mikolo boni esili Mama Tina tokomi na 2 jours ngabi 2 jours eza pamba nga mafuta ato sali moi otia moté otikala kani ngozali mingi bandimaki nga misusu bandimaki te tawo bitumbe si tokomi kima Mama Tina ozaki na raison na sali 2 semaines tia mafuta te azala propre. Donc ils ont une introduction pour voir la valeur et ma photo donc la crème miracle qui fait des miracles sur la peau des enfants de la RDC. Oh, nous sommes dans mais na Angola, na Brazzaville, évidemment Japon, Inde. Je crois que on a eu quand même des sœurs qui sont là-bas qui ont commandé des crèmes bazo pakola bazo sepela makasi. Na kanisa na émission na lingaka to soli pe mafuta to luki pe to sunga bato na ba domaine mususu na kasi yango bino bobimisi thème lelo yo que j'ai beaucoup apprécié pour le likamona soin des visages bato bakomi koyeba te basala nini ya lokola ntango bitumba okoluka okima okendela wapi na kanisa na mokili balobaka avant koloba likambo fozala na bosolo eloko koboma biso mingi na kati ya monde nanga peka peuple congolais kaka te toloba mpe baivoirien baza nango bacamerounais baza nango biso bayindo tolobaka avant to vérifier eloko wana ezosala biso mabe mingi même ntango tozalaki na mbutu oyoka sango balobi boye nde ezalaki nango bongo te la vérification c'est une chose qui est très importante. Et puis vérification on vérifier kaka te olamu ko tuniki ngangi balobi nini pona kama so de vie non okoluka moto ya tangi vraiment pour balobi instruction est très important.
mosusu azana mayele na ye babengi ya sagesse. Mais on va pas comparer ça à l'instruction. Moto mosusu atangi nete mazana sagesse. Ezana moto azana sagesse matangiti. Eza deux choses différentes. Moto akokanisa na sagesse alors bien na kanisi ka se de visa ngo nisaka. Yepe kuna che commentaire. Mais boko ki mambangu pa moto atangi, moto ayekoli na makamona kitoko to bengi moto asali ba cours esthétique. Donc ngana salle esthétique naza très bien placé pour na pesa bino et yanu ya oyo. Na moni on peut la institut nanga moto soko aye te proposer soit akomi ko banga banga balobi na konuna balobi na ko soki na tiki soki na banya au moyen tiki ça sauté et puis na konuna et puis ba makabe bile bande konangai iza ba makamba lukuta kambe tozo yoka na makabile kini musula mboka mikolele ki butu lukuta lukuta évidemment na ko senga penza na kati ya mboka na nga surtout na RDC. Dès que tu as salon de coiffure, tu continues à classe pour apprendre plus. Mais nous, comme il faut que l'école a enseigné, ils ont rappelé à l'eau. Puisque, au moment où on a ici, on a un stagiaire, on a un geste qui est dans l'esthétique. À Sali Makambo, ils ont par rapport à l'expérience. Et ils ont la coiffure. Juste dans un exemple, mon coiffure, l'habitude à la bigoudi, moutazo tia bigoudi, ça à la pointe ya moutazo qui peut bander a fini en haut à bouquet en haut, à cause ça les bas fourche. Or pour tia bigoudi on a faut peigner ba pointe na ye, abana ko rouler à partir de la pointe pour souka na racine souki. Tozongi na maquillage, na soin de visage. Balobi elongi ezali eloko moko la lick et abîmé, les a fragile. Eza pété yango na peso total be bato ba bébé mingi na bilongi banzoto na bango baby te be ba chaki peka hydrochlore na nzoto ona nini nzoto ebiki elongi baby parce que elongi azali fragile o moni liki neto kengela ke pa pasokate ningo na tozo elongi yango na komona tant de routine muta uti na école esthétique nga bisala nga soin oyo nazotala ye ya ake atokisi mai ya moto parce que évidemment dans ma maison il y a la bouillotte to sala kango to tokisi mai to tia na bain de pied to cheba biloko nyonso opona to asupli makolo ya moto azosala soin de pied omona ye mbala moko azwi bouillotte nga na kotala ye kaka atokisi mai tokisi akomotuna nga mama oza na bassin nga bibassin bon osala nini napesi pe mutu fotala mayebisi nga mama tina diplôme na nga yango ebela ba pourcentage ebele etondi nazotala pe kaka nazwi pe mwa bassin ezaka na ndako napesi asopi la bassin alobi bon ya kovanda azobenga cliente avanda cliente paye avandi alobi natie sani awa nakokanisa mikoloko ya tokosala ngo na basalon bomona ndenge so lekangela po boye bocomprendre te akamatisa na tie liboso na ye mama tina apesanga serviette ya kilo ya monene napesi pe mbala moko ntango atie ndeko wana alingi aloba natia motu na bendi serviette nalobi ozoboma mama oyo ozosala crime ozosala crime sikoyo azotala crime contre la beauté ou contre la peau akokanga nga alobi ozosala crime azotala nga sikoyo mama nasala gabi makambo oyo soyokolaki ya po na place natangaki na otanga bakombo te eza ebele nayoki mawa mpe na lili bandeko soki natikaka mama wana kota na kati ya sani ya mai wana akozwa problème na miso parce que mai yaki bouillante ils ont dégagé vapeur chaude sur le côté na miso et que c'est les cataractes que c'est miso. Deuxième chose, cette maman avait déjà mis l'hydroquinone aye pas na ngaluka solution na ngoli tâche. Or on a testé na mon soigné na salai. Soki akota ke na serviette wana mai wana ya bouillante et leo que nous kota la madousu na nzoto parce que la peau soka zu chaleur a fond la madousu tout de suite et ngo kota et ngo que nous ça les craquements de vaisseaux sanguins ne longitoza na ba filament de vaisseaux sanguins ya mikie et ngo katana anga ça l'hémorragie tout de suite cutanée donc tout monde onde matama ngo koma mutani rouge matama ngo koma rouge alingaka boma mama wana parce que hémorragie cutanée a sa bibisi le poso makila wana bimaki ngo bando ko yinda muke yango na babengi tache. Ah bon? Donc en gros na sofaki mama wana puis na bengi na lakisi ye appareil à vapeur elongi oyebi appareil on a yebi na ngate na leli lisusu makasi
puisque ayebi kutango te poso ka yeba kango anga kasinga sana ya moto te anga kindi afandisi basali gommage sili a brancher appareil wana basali yango na ba mindeli na technologie na compte ya beauté ba bengi na ba cours esthétique ba tia vapeur for fesse for elongi donc dose à vapeur wana yango ya conseiller pour elongi eza plus te tant yo tie cliente azotoka misubi misa chaleur te donc vapeur doux donc na pesika na moto moko or différence eza makasi tant moto wana zoloba soin de visage eza mabe et pour ça kenda ki azonga matama motani batie na kati asa monaki albi nasaki na motani te ndenge na komi na motani bomoni siko ka do trottoir siko ya komi ma trottoir wana ekei to longwe mamoyo misu nezaki na una cataracte misu ya motani te misu bimi ba vaisseau ya misu ba filama wana katani pe esale misu rouge il pas que le soin de visage les amabé tane ke baby sanga misu or soin de visage ils allaient conseiller na moto nyonso oya mingaza na poa bien à moins que le bi na koma na kwa ngando avant na ngana samba mais ce que lui au séduire mobile na au séduire bala no séduire population na aux autres ça soin de visage mama tina toke normalement si pour l'actif sur le lenga ba soin de visage c'est salima pour ça là combien de fois par an ou bien par mois to nini au salila le quoi na yebisi bato soin de visage fait salama na kopesa bango cause pour aller soin de visage fait ça oui parce que vous va la calme vous savez pourquoi mais ce que yo tuninga temps problème maintenant répondre et ça dépendre et pas une moto azali d'abord pour na pesa autant to vina na awa pas to vaina Kinshasa to bana na Kinshasa toza na kati na mboka to bengi yango ya soleil ebele toza na temps moko ya moi ebele toza na temps elanga moki siko na moi réaction ni tozwa ka mama Mireille mama koto ka moi mobile o somi moucho à papier au pangu siko tulia msetika lionelo etika lionelo ekanga mionelo déjà. Deuxième chose, mboka na biso na Congo esa miloko ya mikina poto te. Mikina poto moyo na mabele exact. Mboka mbeza makadamize zo tambola na baba makadamize. So comme on a ba terre auquel ba banlieue ou to son ba maison, pas ba appartement ou bazala ba nzela mabele mwa muke to na ba province. Siko biso awa makadam ezaka pa mutu kezoleka o ni se tikali mabele pa mutu kezoleka mabele etoboka mabele ezawa siko mabele soko ba voiture ezoleka ezo matisa ba poussière mupepe ambula tango yake matisi poussière na elongi tolongwe kuna biloko mbiso moto liaka neti yo lambi fumbo lebi sengo le kwango lali pongi ule mosaka ule biloko yo soso lia gras et bimaka na loposo ya nzoto tomona yango mingi te parce que elongi tomona yango facilement pour la peau est fine pour se elongi eza fine tout de suite tomona elongi mafuta natiki poudre biloko wana ezopi tolongwe kuna wana tozoba na nature kaka tokotina na makambo mosusu te tolongwe na nature tolongwe kuna soki biso bato tolingi tobima tozala na besoin ya ko se maquiller biso basi na mibali kutu bakoma kosala ba maquillage moi poudre moi abendi ben tant yo tie corps étranger sur ta peau au sali yango pendant une semaine yebaki sur la peau to sokoli ba débris on etikali ni ya maquillage parce que maquillage entre nous c'est fait avec des produits chimiques et ça ba poudre et ça ba fond de teint et ça mina ba produits chimiques donc ça ka likolo apos siko te ko kota siko na ba crème wala pe un peu ebomi moki ba crème tozo pakola tozo ba ka kongoti onyo so ba sali ya ba bomi biso na ba ba huile hydroquinone ba tondisi oli ba tira biso ta ba mafuta bien ba huile à peu près de raisin ba huile d'olive na mafuta ba huile les ailes belé ba menthe douce ba ko tiela biso ba huile to la bela ba mikati o l'huile wana eza gras pour na peau tant ils ont pour la crème wana ba bouton ils ont kuna tolongwe kuna na kati ya ba mafuta on ba tiela biso sous hydroquinone siko hydroquinone wana soko so se déposer au fur et à mesure ils ont ça la pe ba dégâts nango donc tous ces trucs qu'on va regrouper okomona ozotala moto boye mais ikola posonaye ozomona couche mususu esala couche wana ya mbindo couche ya chimie couche ya poussière c'est ce qui fait que les savons na linyuko sukolaka elongola ati ko musuna yambi mama moko na institut na ngai
nayebi tout ça le gommage maman tina gommage na zo banga na expliquer maman ça gommage pe nayebi c'est sokola ki na tongo na soko avec me va 10 heures ngabi na ko lakisa ko sokola ki mais busoto za ko na yo maman ndeni ngabi bon na zu compost stérile so ko ngoye bango pa yo zali zo talanga ya o na poto zala zo compost stérile s'occuper compost ces stérile tel comme na ba stérile pour mimi ba bakala comme des boutons zo ta compost tia mai bana ko nikelo na yo usokola ki na savon na ga na linuka bana ko niko komona ke compost akomi na mbindo atikali na salite yango no moni ke salite wana compost abendi po aza lokola azo gratter or na soin que nous kolongola ngo pour nous c'est la compost nous consulter yango no soin ko kende kolongola busoto wana sikoyo à chaque fois des points nous se poser eloko mawa bondima te badusu na nzoto elongi ekangama ekangami na fond de terre ekangami na poussière ekangami na busutu sikoyo ndenge yo ozovanda wana ozovivre madusu ya nzoto na yo elongi ezopema te c'est pourquoi omona jeune fille moko azolifina na 30 ans ozopesa 40 ans mpona nini pose bandi konuna pose enunaka na respiration te soki ata yo mutu mama Mireille na kangi yo mungongo kangi yo madusu azolo zo respirer to ça au kufi donc tu tues ta peau sans oyeba donc en gros question na zongeli to lobaki par rapport à Kinshasa mutu face à son évisage une fois par semaine une fois par semaine un seul profond maman tina na consulter une fois par semaine oloba po ngatambola na ba poussière te ngabutaka na ba jeep na butaka na ba voiture climatisation na ngate mais mafuta ni ezopakola mafuta ko basali biswa donc ozo obligé de dégager ngo donc tolobi ke intempérie biloko libanda et puis crème donc crème ozo loba crème on ezopakola za miracle oya mama tina na éviter parce que ezo nettoyer ezo pesa ba poso mabe mais so ka ba crème oto yebi wana mawa ya trop donc une fois la semaine to ke pona batalibanda bango bazui moins chance à intempérie bazana ba poussière te batokaka te puisque na hiver kutu nzoto ekomi congelé bango bakosa une fois chaque 15 jours si elle n'a pas de problème hein une fois chaque 15 jours soka za na problème te admettons za na tache due à l'hydroquinone admettons za na ba bouton admettons za na peau grasse azo bisa ça une fois par semaine. Merci beaucoup, Maman Tina. Une petite question qui nous vient. Merci beaucoup, Maman Tina. Maman Tina, moko yelingana tuna yo vraiment na moi mbango pour minute yango zaka mukie. Maman Tina, vraiment. Maman Tina, bongo moto azana attache dit à l'hydroquinone. Tu es sûr que ta chone ko que ne soit ça soin de visage? Maman Mireille n'a regretté ma casse parce que la crème miracle est là pour enlever la tache. Elle est faite pour la tache. Donc j'ai la crème qui va enlever la tache. Mais si quoi, il fallait poser quelque chose peut-être autrement. Comment elle va procéder? On a préféré. Puisque crème azali akomata likola pose. Mais pour son abisso batu, ezali na madusu oyo crème akokota. Biso oyo zo sala gommage te, oyo sala soin te. Madusu osala mandeni. Omoni biso tozawa na ndako. Oni caro. Soto sopi mai ekotata itokita na mabele wana jardin soto tie mai ekoti na se bukanga maloba na lobele bino mini ato kopakola no crème miracle te kopakola mafuta X ulinga yango pour agir plus ndenge ozosalela yango ozo oblige osalaka ba gommage ezali façon oyo ozo nettoyer pour na profondeur. En fait c'est dans le soin du visage. Évidemment na gommage ozozwa biloko 4 important. Donc le quoi liboso okozwa éclat nga mingi na raso na sali mutu gommage na institut nga me bande ko bozala ba gommage na banda kuna poto awa pour confirmer on so sali gommage au monde teli pour biso to limito telati teli première chose c'est remarquable na zoka maman moko boy ba okene fete na mbala kimbo na sali na gommage ayi mobala siliki to ça ba para mariage so comme na retard après akati baloba abi ozo bate na muno teli maman wa seki abi mais au moins biso toza ba para mariage ba ko filmer biso tout le temps na mona ke le ngana koma ki mbindo ekene ko sala soit ya mwana bokeba na maluwa bozoyoka donc gommage epesi na l'éclat ufungwami. Deuxième chose na gommage okozwa ouverture de pores badusu na nzoto no ekangama mususu bana mama na buta ina basala gommage te une na zolo bana émission kene na lumbango
bon gommage na ngai escargot na sala na kati ya gamme na nga soki okoki procurer soki okoki te oluki ata gommage mosusu batapoto bana facilité osomba gommage bino batakishasa oyebi kena na mbongo te nayebi mpe gommage te namona yango mpe te zwa ata masango okolambela fufu kamata l'huile d'olive tia mwa moke banda konika elongi okomona soki osilisi éclat mpe okoyoka mopepe ezobeta libanda ezokotona matama ekotona elongi donc ouverture des pores deuxième chose. Oui. Troisième chose, assouplissement de la peau, maman. Oza mwana moke pour se kubi le kwa mobangi. Omoni ndenge biso to vandi awa. Mama Mireille aye akomi pa na ngai, mama Glody aye akomi pa na ngai, mais batamboli po to vanda na plateau. Tant bango bakomi awa nzoto sali sport. Pour baso balancer makolo na maboko. Mais longue sali sport te po nzoto amemi mutu. Mama pa yo vandi au sala sport jamais elongi. Pour nous tambolaka nzoto limi mamutu. Mosala ka ba sport mi balé ya minene ya mi sato pazali. Na ebisa yo. Osala ba sport mi sapi ya mabe. Panza sekele mama po ba. Kanisa nena lo ibo tamboli nzoto ememi mutu. Est-ce que mutu esali sport? Esali. Pas mimi à l'aise azo yaka na eka bongo. Chiko yo sala mi sato mabe bien na matanga. Tango kolila elongi final mama nde kwa ya beto lisolo ele yo wana ke elongi sali ba pri oya misato tango zo sika mwana osala buzoba yo wana kangelo to mobala pelala kili banda yo kangelo mama ba sport misato elongi sala ka yango na mapi sikoyo mama Glody bolobela ka mama Mireille okomona ndeko mwasa za jeune ba fona ezala ba ligne okomona ba pont esali elonge komi déphasé na so bimisa mino lelo sekele ya motuya nga mama tina sala sport na misato mabe mama Glody sala ngo mama Mireille sala ngo to seka te kaka bongo siko to zongeli na thème na biso lelo soin de visage to zongeli na thème na biso soin de visage siko pona ko effacer sport misato na mabe o façon on na commencer parce qu'au fait gommage quand tu vas prendre tes deux mains comme commencer le masser na massage wana ozo effacer ride ya kanda ozo effacer ba ride akoseka ya matanga bon ba lo ba soin de visage za mabe mama na ngama kabolo kuto ya mukilo na yoka et puis ça va bouton n'importe quoi to ke male mama Glody landanga bien siko tangu yo maduso nzoto wane fungwa maki kisi akoti a que travailler. Yo à partir à l'élo, to tia na mitu na biso to saka sport mi sato mabine elungi. Elungi kana sport motia. On a troisième point ezali na massage wana eza sport. Oya kangi masolo, ozana pona yo a créer miracle. Au sombi yango pa Marie la Fès que je salue à Paris. Au sombi pa maman Adèle na Londres. Au sombi pa maman Nelly na Suisse. Au sombi partout ba commercial. On a autant ba comme maman oteka. Yo pende ko pola ngo ngoteka. Benga biso bana koteka. Mais siko yo sali gommage no silisi tant c'est délicieux tant ma douceur notre fumwa mais zo crée miracle matière qu'on pose okomuna résultat rapide et clair et visible pour yo natina kuto benga te matina ndenge nini boy yo mo bano sepela na zo appel moko le na tongo ya mama ya Allemagne ya Londres j'étais touché ay mama tida na nyoko ngi mafuta nyonso benga le na tongo na WhatsApp na bosa mi komona alobi na zo mafuta ça fait 3 jours comme mama tina. Mais nazo sengo mea so le besoin en février nga fona 4 à Londres na France na hôtel on habite nga mo pe na côté à Londres pour na tala mandeko na bazaka na Angleterre donc pour vous dire que na pesa que conseil na téléphone azuma futa le maman tina sanda sala na gommage sala abi maman 3 jours na mobile na nga mon changement est visible donc muta ko sauter na likambason de visage on ya ki tema lelo ikamuna soin de visage maman tellement ba on lombango luka masango pe ezali yo ndeko za na gommage mama tina pakola yo ndeko poza na ba gommage mususi ya batunyo po monde la sali gommage banda ko sala mais escargot liki parce que tant yo zo gomi madusu wana so ya membe pe voilà, merci beaucoup Maman Tina pour nous laisser le plaisir dans de retour à la division. Un petit rappel, Balobi crème miracle fabriqué à base d'escargot. Vous avez besoin de contacter Maman Tina partout où vous êtes, n'hésitez pas. Le numéro est affiché à Paris, à Suisse, il y a qui peut aller, et il y a Congo, toujours dans Maman Tina. Beaucoup de précision et puis la solution, il y a le poissonnion, ça dépend Maman Tina Zawana pour
bongisa ko changer ko pesa kimia. Maman Mireille to komi ko chuter, il va suka pour une émission oyo et puis maman Tina vous avez parole. Merci beaucoup Glody, la mignonne, et puis merci à maman Tina parce que à 8 ans après Sibiso ba détail nyonso pona ko bongisa lo poso, mais maman Tina ba adresse ses belé puis ba numéros affichés so pour no kota na site maman Tina, pour kota na YouTube la maman Tina o kikaka Africargo maman Tina wana pe ko zo ba toli mususu atia pena en place pour le poste Africargo mamatina.com.net oui, .com. Voilà, africargo-mamatina.com. Donc c'est ça, non, na site mamatina nous a dit www.africargo.com. Faut bien préciser. Oui. Donc www.africargo.com. Wanande ya mamatina yemoko na YouTube nesiko mamatina il faut beta Africargo mamatina, tu vois. Donc c'est ça. C'est un peu compliqué mais il faut faire comprendre d'abord que site est ça www.africargo.com. Ah, ok, donc c'est juste ça, chaque jour, à terre, à conseil, voilà, par exemple, ma précision concernant la crème miracle, concernant ma belé à l'association avec jeudi, l'association de jeudi, voilà. Des amis de jeudi, ok. Voilà, c'était un peu ça avec Maman Tina, on a partagé na bino na mukola lelo. Merci de m'avoir découvert biso na États-Unis, Maman Godengoma, Maman Tina, to ko mo chité. Na kanisa bande ko elenga Congo, bo benga bolobi ndeni bozomona ngai te boye baki nazalaki vraiment pris na musala mpona bino. Mais ce qu'on a commis dégagé, je crois que tout le c'est la moi émission au Bangaté nazana bino. Donc nazana site o elenga Congo parce que ça la ganga elengi ta nazana kati et puis nazana Africargo pour ça Africargo azali ma foute ça la Afrique na bescargo. D'ailleurs, tout ça fait l'ensemble. Voilà. Donc, croyez-moi, je serai là. On choisira le nouveau thème de la fois prochaine. Que ça sera en surprise. Hein. Voilà. Parce que l'autre, le bel soin des visages. Prochainement, tout le soir, thème Moussou Boué, on va sur place. Tout le monde va surprise pour la 2017. Voilà. C'est important. Merci beaucoup, Maman Tina. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette belle émission qui a fait plaisir à la première dame de Lausanne. Merci Kouyago Belisha depuis Lausanne. Merci à mon papa Diasou Kakana Jamari depuis Paris. Toute la famille, je vous aime bien. On est là toujours pour vous satisfaire en temps réel. Remerciement à Binonion, vraiment merci. Arrête Kilo le monté Mamorak Bella. La caméra qui est là, donc je vous la présente. Voilà. Aux hommes bien, mon caméraman Deda Pena. Parce que moi, Massi Matia. Première fois que tu as Simbe Escargo. Vraiment, mon moni Binonoko, merci. Ma fouteza, on va bien na tant nyonso olingi gamme ezali donc ezali solo tant ko ya même na musika. Consultation salamara même gratuite au foot sa consultation et puis nazo ya na Paris na mois de février vers les 10 essayez de me zapper batalement boya to kuta na Hollande bino so na yebozoya et vous allez se remis surtout pour représenter crème poto sungaba na mboko ba baby na mikili na poto pe awa. Voilà, merci beaucoup. Quant à moi je vous dis déjà au revoir. D'ici là portez-vous bien, Tolingi Bino Mingi. Bye bye. Bye bye. Elenga Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro.